CongoDialogue.com. CongoDialogue.com. Un grand merci na ba chers internautes tout boza branché à Kolanda émission qui toko partout dans le monde boza pena branché à Kolanda Ranyama encore na katia site Congo Dialogue et pas maman Francine Ngeme ouais pour bolinga ko ba actualité bien ba news qui toko toujours nyama encore fidèle na bino bo s'abonner toujours na site na biso Congo Dialogue pour na ko za toujours pas maman toujours fidèle ba abonner tout à Congo Dialogue pourquoi pas nyama encore parce que fidèle na bino ngapena linga bino mingi na pesi rapidement mbotina ya Willy Moucheni le véritable code ya mboka pourquoi pas na mon président Pierre Ngombo présent à émission tout est permis toujours fidèle nanga ya Pierre Ngombo big boss boss des boss pourquoi pas Adams business Adamo Kombo depuis Dubaï pourquoi pas na Kevin service sans oublier Adel Djogo Bagou Danze na Kasmir tout on a bon frère il y a na culture pays ba bi ko valoriser Kombo ya famille le sud moro c'est Kasmir le tout vous en avez venu l'auto sur la masola qui tombe parce que hier pour nous rejoindre et vraiment pas bonsoir Nyamakor, bonsoir na pesi bonsoir na maman Francine Ngembe na Leli lelonga na fa. Merci Kasmine Zoubouye ça bisono nous boulez au Guinée qui tira vos abonnés présents à Paris bon séjour à Paris présent oisé quoi ça me fait mettre Kende absence ya boss ouais musa les autres est toujours bien n'engé allé à mon compte à Kenasil ça livre tozo bengango le petit bonbon de la sagesse livre c'est celui-là qui il y a moi qui poto assis ça m'a mikem qui va imprimer et puis dans l'autre temps azozonga poto si ça clip il y a des bois africains quand est au pometa qui bima déjà en audio mais oyo kutabiso en plein boulot toujours travailler donc ça marche vraiment ça roule. Ouais merci Kasmine Zoubou et c'est pour moi me belé na zio pena trop parce que moi ba temps pesa parce que boulot un peu boulot mais le moment na ko tout photo sur là parce que président pesi bino chance bozo ba chambo yemba est-ce que il faut dire oh le Zoubou donc ça dit na charge de dame na Adam na Eva na I love you na chat technologie et là maintenant na signé sous titre mususu biso papa linga toujours tout travailler donc linga biso tout ça visibilité ça là chaque album a petit bocha banzembo pour ezala te que tango komi koko bata répertoire boelo ezate donc muté malam président na biso za nango yango na monstre d'amour Félix Choisé quoi na pesi mbote place azali mais c'est Google. On a signé sous-titre Boroyoka Pina donc souka la mélodie, c'est ça. Ouais, merci Kasmine. On appelle si rapidement Mbotena. Papi Chaco Cashmani depuis États-Unis, pourquoi pas na Venangai Morope ya solo pena Venangai Bichi Mobunga pote des potes les boss des boss ya Bichi Mobunga. Pourquoi pas na Venangai le souci de milieu de Aken, ça oublier José Moko maison African Food. Venangai pote José Moko. Pourquoi pas ya Willy Moucheni Code ya Mboka. Kasmine Zoubou. Koya na culture pays, vekutaka ba lisha shombo kutaka ba ndebele ba salaka wana. Tango ya kokutaka pena nani wa bana ko bank ça. OK, so zo yemba il faut zo yemba. On m'a belaka te o aza plus fort kenga. Plus fort azate. Mutaza bank sanga zagite. Nakuta ba tebele nakuta ba Jos Diena nakuta ba lisha bagaba na ba FBI ba vena na Nasdaq baladi miyembe na pesi mbote ladi miyembe. Nakuta pena mo bato nakuta bato. Mais il bika qui tuerait ça monde sérieux on a goyembe avec des danger les sous donc tant on a eu le Zoubou na yé na mamankunga donc na yé oyemba kaka donc so bangi singa seke musique on sel on donc ça dit na yé qui peut na oyemba quoi c'est ça. Ouais c'est que Kasmine le Zoubou on a caché ya na yo Suzuki le Zoubou to on a caché ya yo moko caché muteze toza timbre vocal mon grand frère toza timbre vocal mon corps. Nazolo on a langage technique, tous a timbre vocal mon grand frère Suzuki, mais tous a voix mon côté. Mais timbre vocal mon reçu, m'tayo kayazo kangazo kalokola ah, oui maneti Suzuki est a timbre vocal. Timbre vocal na bien on a techniquement quoi, c'est ça. Si vous avez timbre vocal yo à frère na yo pourquoi un moko boya kaina télé. Ah, je n'ai jamais fait ça. Un mot d'abord pour poser question pour na Suzuki, ngana yemba ko le kae. Quand même na présent oisé papa le barango yo légé na koyemba. Quand il a rapport na ko buto ko fiolo mi yeto la gagner. Ah yo ga kombo tanga si yo ko pe émission bonne. Yo comme ça ma solo on peut gagner bien. Pour tout le monde a posé oisé le barango. Qui Kasmine le Zoubou à l'égard Suzuki. Au Suzuki va former pas ko fiolo mi dé. Moi longote na petit rapidement moto na moi Mirachabu
millionnaire congolais babi prête à ce monde entier moi biraja vous prête des potes pourquoi pas dire à London. Comment aux autres on a habité à former tout à former tout donc grand frère na Suzuki ba de Royemba au moins nga kutu na kolo ba ke monsieur Google nga zana ta leader to sana ebo sala danse ayebo sala cri ayebo sala nzembo donc ayebi lisuko pesa na guitare pour moi beta guitare mutu to kolo ba former ba tu ye wana monsieur Google ponga na yaka ne na lelo boete na comment na niveau cha banzembo na niveau ba vocal il fallait qu'il encadrer nga nous et puis c'est bon quoi donc siko nde donc siko c'est bon muto zotanga wana a former mututé donc c'est ça quoi c'est moi te ko ba chela ko la OK de quartier latino kai musana bango yango wana ti ba bluetooth kaka oyaka mbongo to boyaka ko ah mbongo na zo ndeni zo mbongo na zo la te zo te na ba sango panzana ka bongo ndeni na zo la te kasi bat ba mona atango ba luka nga tellement trop bazo luka nga tellement trop alors voiture na somba voiture na culture pays vie na futelaka na mbongo ko fite boy na liala na voiture te na somba ga banze mona chaki makam na loba yango ti na jeu de dames na somba Cherokee et na technologie na sombi Range Rover donc ça dit exacte que biso d'ailleurs ku diom to tindika na loba o biso na culture to za na culture wana te ya lobela ba bien matériel na média c'est pas bon ozomona na somba ngona musala et puis ezalika kende na ochape boy nzembo ikoza misu Just Tambwe na États-Unis na pie mbote masala ngai Just Tambwe donc ça dit que bon lusubu ndeni siko oyemba ngai siko so Just Tambwe moni ah mon cher na moi tout comme caro pe comme koko trop na pesi mo ka mo kasika na ziongo supo na musala tozo comprendre mais oyo ya ko corrompre mutu mais bongisa na mo sina oza na bongisa basi na yo comme yo landaka bana batu o basali bango bien basa place basa so to liama tembele chez biso to liaka matembele pa na biso mikolo pe to liaka soso to liaka ezate yo la tsanga monga soso c'est comme si na culture pays finon na lia soso te non likam nazolo ba Gilen Soumaïli na pesi mbote na Paris aïb maramni nazolo ba oh Luzubu c'est ça. Un grand merci na Chico Ferre lumière de Chicago Chico Samu bien bon séjour à Kinshasa papa na pesi rapidement na moi c'est Victor Corbelot mbonga chic dame depuis Paris et sans oublier Claudine Pamplemousse Liam Mwa bena ba sœur na nga pene kati ba sœur pour pe ya kilo ya Paris papa na elengezanga lipasa mta simbi masolo côté Londres ba sœur na nga pene ya solo pour papa na Adèle Diogo ba sœur na nga ya propre Claudine Pamplemousse Beloti chic dame ba sœur na nga balelani ya makor fort naza bongo na Kasumi le Zubu musicien et culture pays vie papa waze quoi fidèle na mouvement yebisa biso tegele nyo sala rapport aux na mouvement c'est que les akaka être sincère en soi-même yomo foza sincère na yomoko donc oye belo nyozo lukelo nyozo sala pour mutu soye belo ozo sala te belo ozo lukate là je sais pas si faut dans le baquet tu es nul pour mutu foye ba foza un objectif na vie donc une question encore na ningo comment ozana posa waze quoi na ningo zalaka liboso po tebi famille Luzubu et bima déjà kala ko film ta fulango famille Luzubu bima déjà kala excusez pardon Kofi Olomide mtafula ka famille Zubu déjà bimakala siko tangu yo comme pas waze kwa yebisa biso lelo ni bi waze ka pasali pona kombo le Zubu de bimakala muto zotanga kombo na fula kombo le Zubu kombo le Suzuki le Zubu bimande kombo le Zubu e fulama e pa ya pauvre papa na biso Dudu Ngafura le Zubu wazo sa théâtre na groupe Salongo paix à son âme non na pesi ba fanatique ne ba onyesu ba naolinga ba na poto wana na pesi ba mbote Dudu Ngafura papa na biso le pauvre Dudu Ngafura le Zubu yem ta fula kombo le Zubu muto zotanga wana fula ne batute neti lelo ebisanga ye so tena kitira pays vi pa na biso so mona be clips mo so mona ngai ba Gilen Samba o mona ba set and play ba kit padel ba musicien ba ebani mais so ke ba pa musu so mona ga boye papa tabule na mama mbila belka ba tu musu ba ebani na bango te mo mona ke mutu mo pa le go ngape na betaka kuna na oloba otina loba na oloba na tiki na ngai ouais grand merci na Apocalypse Bella depuis États-Unis vraiment ba fait na ngai solo sans oublier salon restaurant ma belle la différence na kacha Dubai pena ba mbote belé pourquoi pas na Eric Malé la babi votre boss kenyo nyama encore na musika Eric Malé la pourquoi pas na Floris Awozo na bosani yote et sans oublier Junior Maminga Gole Jingle mona kitambo ya solo ba fait na nga pena sans oublier Kaleba Kolota ta fini Zubu nazonga na investissement muke vous avez pêché au Bantembu mais Bantembu nous soko yembi va déclarer au la promotion muke poani non ça la promotion problème mes amis encore
Tout ça, on a plus de 50 chaînes au Congo. Donc peut-être tant qu'on a expliqué sur les chaînes Songolo, Moutouem sur Azotala M sur son chaîne Pakala, tu vois. C'est un peu ça, mais dans ça la est fort parce que la chaîne est belle et puis il y a promotion Zambongo. Donc c'est ça. Mais dans ça là toujours est fort, mais oh bah remarque bah ça n'a pas reproche. Je suis là, dans ça là, dans fourni sous fort les sous plus que ça, prise à la bien quoi. Donc c'est ça. Si commence à en aller, hein? Ah, si comme aux États-Unis. Non le lomade. Mais que on a besoin de pour matapo yemba ou na répétition mais na kabona na yo na tunoka elo suka mo avant to kabona ngana bana poto ba déclarer ba bi tango zora na ba chanter bana ko sala promotion makasi na télé ozo bela ka mouvement on a mona culture pays chaque dimanche bana compter na yo mais bana okoma ko zaba shako mo yemba okoma pe na poste na mouvement qui parasu makambo wana ti ba bi okoma mtaminene trop okoma orgueil makambo belé c'est ça pour la nini on est à fan de bazo babi makambo non ce mtalobi boye po ebingate omoni ngai déjà nanenga ki musicien te batu ba ebi famille na biso famille Luzubu tokola famille mo humble tokola na ba école catholique et puis une église catholique ba kolisa biso tozana komi kitisa jusqu'à présent donc média ezambongo on azolo ba ko zomona na kisasa wa ofuta ndakwa batu ofuta mai ofuta courant ocha carburant. Donc ça dit moi makamwana nyoso ça demande de l'argent. Alors dans les carapés, tant nous sous moni dans les carana TV. Mais ce gars moi semaine moko le quitter, bah tout bon. Na comprendre bat balinganga tellement mingi, bazo déclarer na obongisa kaka, na obongisa. Na obongisa pour na bi ke kale ba kolota, mbala mususu pe na royemba na disque kale ba kolota pour to loba kitambo ne tombera jamais. Ah donc ça dit c'est ça quoi. Donc c'est ça. Ouais, quand nous le album a fait le milieu du match, ils allaient dans le marché, bana monde a dit tout bazola na pe bazoyoka. Et tant que yo chanteur moyembi qui sera pays vie, et tant que frère na yo pezara ex musicien na latino, parce que yo salon dans l'album bimi. Bana poto tout bazola na pourquoi pas pour faire plaisir na ve na ngai Perongombo, El Picasso pote de pote Big Boss, nda Simba Belgique yo wana sport à Belgique c'est Perongombo. J'ai été mutako ya fe na Perongombo, ça mokili na album ya nani? Oh, Fimbut. Oh, na yoka gengo Fimbu ebeta Fimbu ezobeta ngote Nyakata se bimaki. Nini? Nyakata. Dansa ba patron, dansa ba boss. Faire abetis dansa ba boss. Na yoki dansa ba boss faire. Yoki no ya faire. Oh, yami balé. Ya kofi. Ozo ba dansa ba boss na bi faire mutabeti yango faire. Shetan. Ouais, merci. Merci. Na komi ko chité. Na nenga mabete, na dans ça va me faire mutabeti dansa ba boss pour na yoka kiyango. Shetan golo na pesi mbote. Na yoka faire. Mais je sais pas, c'est ça. Ouais, merci Kasuni le Zubu. Ko pesa ba dédicace na ba entrepreneur la émission na numéro na yo ya contact mamsu ba ko benga yo nengo biga TV za ko senga mo bambongo. Moi soutien pe na musika pesa la bien. Na lingi bino mingi ne bolingi ngab mingi na zabongo na Kasuni le Zubu na komi ko chité déjà. Dinersunu ne bandeligaza mission etc pays vie. So boyoka ba ténor mo na kitira yo vraiment Kasuni le Zubu. Bo continue kolanda ye to bo mesana na ye bo lingi makasi. Bon niveau linga présent wazeka bo linga pe bo pese toujours chance la rapembe na bino bo resepela makasi rapidement. Merci beaucoup na opesa mbote pa ya Maye Miline Zemba Kelemba. Moi c'est avec nga tous repelé en métolo na pesi mbote. Na pesi maman Tina Turner Mumbala, maman na Dikerti na Paris na pesi mbote, maman CC. Na bosanité vraiment. Eric Luzubu na Paris, mon grand frère, na pesi mon grand frère Suzuki 4x4 Luzubu mbote. Na pesi Pichu na Gampo Luzubu mbote, Michel. Na pesi mbote na Flavia Lovely Luzubu na Paris. Na pesi Joe Modango Kikaspey. Ceux na kati na ngambo Londres kuna na moni Gene Itema GI encore et toujours. Ceux na ken États-Unis Gino Itema Just Tambwe. Na lingi bino mingi shiko faire tobi mabeleka kaleba kolota. Maman Francine Ngembe Luzubu yeyo. Donc na ba onyo so balinga ngala ba balinga ngate. Nzamba za na bino donc boss Dudu Mavivana na pesi mbote na boss David Mavivana bozwaka mozindo mokusa ozali wazoble de pleneli David lamba bolingo na supangulwa zamba kanganga na kaja dinamita sentiment nazali mochope alinga maya mungwa blokenga makasi pota opération mozindo mokusa mozindo mokusa bozwa mozindo mokusa
Eric Nzinga na Luanda na pesi mbote. Donc Pati Mamboulou na congolaise, héritier voix match congolaise. Donc numéro de téléphone pour besoin plus 243 97 46 99 500 plus 243 97 46 99 500 Bozu Karsini Luzubu na réseaux sociaux besoin Karsini Luzubu Karsini avec C. Donc tant aux autres nom tu peux saka argument na yo kolukate o convaincre na makasi ngana zo convaincre na makasi te mais na pe saka argument na ngai. Merci beaucoup na CP. Si merci mingi na merci beaucoup chance pour la vraiment émission kitoko ndenge zalaka toujours idéologie ya Nyamakor na mama Francine Ngembe pourquoi pas faire na ngai Pierre Ngombo El Picasso so moni Nyamakor akei azongisa ezaka Pierre Ngombo ndemo kale to kitoko toujours en marche boulot toujours fidèle na babonné na biso ya Congo Dialogue boza kitoko pe boza elengi mingi ça se dit Djibol Mbala Mete Adam Kumbu Adam Smith ya Wuli Moucheni le véritable code ya Mboka pe code ya Paris nous connaissons un code mondial code moral ya Wuli Moucheni code moral venanga code moral nalinga venanga Wuli Moucheni mingi ye pas linga mingi pour apesa nga confiance so ina ina venanga Pierre Ngombo El Picasso nalila fort pas langa fa pour venanga bête forme tela kozana ba prêtre à sentiment ou dans la prêtre le roi Pierre Ngombo arabelo la 2000 €. Yemoro baby motu. Putain na Wili Moucheni. $2000 au baby motu. Mais c'est bino boza calme na so ma voiture na kinité. Na so ma voiture na usine. Na ochango na mai de mo passe mot de passe depuis le Bumbashi. Venanga na bika yo okoloba. Soko lobi na kozala bien. Pourquoi pas na Elengi ezanga lipasa. Moi c'est kitoko Adèle Diogo Baku danser. Claudine Pamplemousse sans oublier Beloti Cheki Dam basi kitoko na kacha Paris ba ser na nga solo. La personne m'a gros bisous. Tout en embalasi mais n'habité so dans Zagana bino menalinga bino mingi pona kozana bino toujours fidèle na Congo Dialogue. Ciao. congodialogue.com congodialogue.com